Bandeko na ngai mbanda ya Coquette abeli liboma. Rit Kimanga abeli liboma bandeko. Soko koti kowela kubima te ba video ya somo ezali après video oyo. Coquette asali mwana mwasa batu mabe nzamba lola mwana mwasa batu basali mabe. Bino moko bozo tala bokomona Rit ndenga zo kata bilamba ndenga zo bina lokwa liboma. Nzambe nanga bolingo za mabe ya bote image ya boya ki ye nanu te mbala moko aye kobala na kini. Donc moi mwasi wana vanda ka bo ayoki mba mo bala bali na kini depression pesi liboma. Et pesi pasi bandeko nanga botala bino moko Rit ndenga komi. Salut, mbote na balandinyo soya Irsil Botelo TV. Bonjour, bonsoir. Yango ezo dépendre kaka R oyo okolanda émission na biso. Balobi tambola na mokili omona makambo bandeko nanga. Bozo mona oyo ezali bongo mbanda ya Coquette. Donc azalaki mwasi ya beauté image. Alors dépression et komishiye liboma. Bandeko mokili eza mabe. Alors lelo tokolobela mingi Rit Kimanga. Tozo lobela ye mingi tokoyeba elo ni esala ki baboya na beauté image kaka boye. Mwana mwasi batabeli liboma kaka boye bandeko na kotiela bino Rit Kimanga bokomona ba video na ye bokomona ye nazotiela bino video eza ya liboso bandeko ya somo ezali. Alors so ezali mbano ya liboso otombe na chaîne na biso Irsil Botelo TV. En tout cas to senga mingi ba abonnement na bino. Donc bo s'abonner ou commenter ou liker et ou sala esengo mingi kotia j'aime na video ya mutu ezakanango felende konanga do tango koti ota la vidéo meilleure façon na yo ya ko soutenir pe chaîne na biso kende liboso ezaka kotia ba j'aime na yo ko partager surtout tant to lo bato partager to lingato partager pour na information o tozo pesa et comme le pe bande ko mususu oyo ba yebite. Alors toyeli bino lelo mbanda ya Coquette e mwana mwasi oyo azui dépression mwana mwasi oyo aza na posa penza ya batu ba encadrer ye. Aza vraiment na posa ya batu ba encadrer ye. Donc otala histoire oyo abetaki c'est pas facile, eza vraiment facilité. Coquette na mobile na ye basali bongo 10 ans. Alors avant babala na basali na nous 10 ans ya ki chéri na bango nde ba yaki ko sala ki fiançailles babala ni directement. Alors mwana mwasi ona kombo ya Rita avandi na beauté image pendant 7 ans. Donc ezolo bake tangu beauté image azalaki na Coquette azalaki pe lisusu na mwasi oyo Rit Kimanga. Donc Coquette ayebaki na ye ke mobali na ye azokende poto ayebaki ke mobali na ye oke kota libala pa mwa mwasi moko boye abotana mwa mwasi moko boye ayebaki yango. Siko eloko nini oyo ememi mwana mwasi oyo ti akoma soki surmenage et soki dépression soki pe liboma tozo yeba te bandeko nanga bosunga Rit oyo bosunga mwana mwasi oyo bosunga mwana mwasi oyo Coquette aza mabe Coquette aza mwana mabe mwana muyombe o komoko komisa muninga boye. Muninga komo laksa tai na mama na ngai Yesu embadi mama eloba vide lwe oyo ezali susu normal te bandeko mibali boza kape na mawa baninga kotala Rit Kimanga o mwana mwasi oyo avanda na mobali o pendant 7 ans mwa mobali o azaki na mukanda te bote image azaki na mukanda te. Alors Rit Kimanga a décidaka ko bote la beauté image mwana pour que beauté image azo mukanda yango na epeno na loba nona ba basibwi tout na bino mo boza bazoza bazoba tondeni yo oboti déjà na mobali moko bana 4 boza na rencontrer le bino no histoire ya Rit Kimanga oyo mwana mwasi oyo azaki na libala na ye azaki mwasi ya libala abota ki bana 4 na mobali na ye et mobali na ye ayaki kokota prison donc mobali na ye papa bana na ye ayaki kozwa problème moko boye akoti na prison et tangu papa bana ye ayaki kokota prison mwana mwasi oyo directement ayaki kolinga beauté image beauté fela kombo na ezaka beauté fela bakata ka beauté comme asala mamba ba image ne bakomisa ye kaka beauté image na place balo ba beauté fela image bakata ka beauté image. Nde mwana mwasi o tanga ye kokutana na beauté image ayeko ke na prison et pas mobali na ye ayebisi ke ngai na yo abu pia
kaka nde bakomisi coquette mama abupia ye pa kenda ke pa mobile na ye pa ke koyebisa mobile na ye ke ngai na yo abupia bandeko mama ye botano adenga zobina problème mutu nzambe na ngai tala akangami akei en tout cas eza pasi eza vraiment pasi mingi mwana mwasi oyo ake koboya mobile na ye na prison boyoka bien aboyi mobile na ye na prison ayebisi mobile na ye ke de entre nga na yo banda lelo esili donc to vide masolo mwana mobala bat na prison yoka pasi alela koma mwasi koboye na prison mobali obobotine bana 4 aza na prison ololandela ya bima yo ebisi mobali noke na boyi yo me na kotika na nga ba avocat balandela yo menga na yo esili contrat esili po akutanaki na beauté image nde ayaki koboya mobali na ye esuki wana te riti oyo azwi beauté image amema ye tina mbeto alibala na ye oyo babengi bongo li conjugal beauté image ayaki kokota libala epai ya riti oyo Rita oyo akomi kovanda na beauté image alandi pe nzoto encore aza mwasi moko bomona ndeka nde bomone boye soki si ménage esali ye boye babenga yango ni dépression esali ye makasi boye aza mwa mwasi oyo alingaki baja nzoto mingi atali sikoyo boye mobali lokwa beauté image boye kokati wa motema mabe atali boye mobali lokwa beauté image likolo nango tosuki ane mwe tokota mozindo eza te alepesi dépression azwaki mwa mobali oyo abombaki ye na ndako na ye pendant 7 ans siko biso basi toyebaka mabe o mibali basala biso me toyeba te mabe o biso tosala mibali omonto balobaka nyonso tosalaka na se efutamaka na se tango Rita oyo akende koboya mobali na ye na prison papa bana 4 o bobotine bana 4 oboyi otiki ye na prison oyebi ndenge esalaki papa bana wana enyokolaka mwa mobala bato epesaka shock na moteme mwa mobala bato azalaki choqué mwa mobala bato alelaki motema na ye eswentaki na makila baboyaka mutu na prison te me mwana mwasi oyo aboyaka mobali na prison après lelo boyo opesa coquette faute après lelo toyo opesa beauté image faute po aboyi ye te topesa beauté image faute te nyonso tosalaka na se efutamaka na se yakanisa lokwa beauté image ayele ye bolingwa solo or beauté image azalaki na mwasi na ye coquette alors alingaki ye ka po aluka mukanda bandeko na ngai beauté image alingaki Rita o po aluka mukanda me Rita o ayebaki yango te boyebi pasi mobali na ye yoka na prison boyebi yango te ozwi mobali mo bovandi de 7 ans na ndako na yo o abandonné papa bana na yo likolo nango pe tala kibuzobisienne elobi nango ya chuki kibuzobisienne oboti na mobali déjà 4 bana okozwi mobali lokwa beauté image otie na ndako yo mo nayebi te basi ya poto elo nyongo etinda bino bozwa mibali botiaka na bandako na bino bozala na problème okozwi mobali okomisi ye mobali na yo otie na ndako ozolala ne mbetu moko na mbetu oza kolala na mobali na yo respect eza kutu te na bana na yo likolo nango ozosombela ye nyonso ofuta ndaku okabele bambongo osombele bilamba oke musika comme batumbolaka ye kokenda akini te poza mukanda te po ezaki ba era nde batumbolaka beauté image ke okenda akini te poza mukanda te ale Rite o atali atate koza daya na bana 4 atali ata wana te directement a proposer beauté image abotula ye mwana po azwa mukanda ayebisi eke beauté image nde eza boye nga na opesa o mukanda alors na obotela o mwana so na boteli o mwana nde ozwa mukanda taninga kumobina ta mawe dépression ezaka mabe dépression eza maladi moko mabe bandeko eza penza maladi moko ya koevite nde ayaki kobotela beauté image mwana ale beauté image pazwaka mukanda te azwi mukanda
E bazala penda bavandi en tout cas mibali pe boa mabe bazala so bavandi ona bote manger c'est théâtre na ta moi so coquette ça joue à kitoko mobali ota théâtre na ndaku na yo olia fufu na yo ota théâtre na ndaku na yo ota la mwasi na ye na ndaku na yo yo poti ba commentaire coquette ça moi jouera bien sans le savoir kazambanda omonaka mobala uti musala oye okuta mobala vanja talaka théâtre yo po koti wana to tala kokata joua kitoko sans le savoir kambanda likono ngope yo moko sozu mbongo pesi mobali futa biye kende kisasa mobala ke bas séjour na kisasa ozotinda pe mbongo a séjour mbongo a hotel bana basi ko tula to nini. Tant au bout des jours comme dans bana 4, il faut se respecter. Au bout de mobile no bana 4 et l'on nika basi balukaka. Yo boti de bana 4. Mais ozo luka su mobile mobe o abali yote o boto le li su mwana. Donc kaka ndengo na pe ko luzo su mobile musu kota la perita ngo boza mutalinga mibali mingi kota la rita ngo boso monie alinga mibali mingi takola. Amuna epaza mo simo limamba mibali mingi alimamba nzoto. Moi si kitoko boye mama wana bana 5 mondima te koza bana 5 obote ki bana no 4 kokai kovanda na ote tango boyi mobali na yo ozino ka mobali mobe bolekisana na bino batan me ko mati ya obotele mwana te fallait pas erreur au moi so asalaki akebota lisu mwana oboti mwana na mobali moboye abali yo te boyoka nini yango tant bozwa mibali ozi mobali yo moko tie na ndaku na yo yo moko futa courant yo moko futa mai yo moko futa ba facture nyonso likono ngo pe o kabele o sombele bilamba yango moni bote image alobaki na Rita o directement ke yo zetula ozo mobali obalo a lingolo kwa ngate. Et puis Rita o azaki pe na audacité o lo bango pe na live na TikTok alobe na nga na zetula na ozo mobala olinganga te oui mobali soko lingie balaksa 100% te yo ozwa ki bote image okotie na ndako na yo lingie makasi koleka yo moko olingie makasi koleka bana yo osombele nyonso omoni ozosombele bilamba ozo asire ko lingie mingi otikala ozo mobali lokola yete. Surtout mobali wa ye na vie na opon intérêt. Ayo ka yo lo bani ba mo wana ba block wana nyo sema osakana na yo. To mona ka Rita o azo ya na réseaux sociaux ayo sala ba video azo bina azo ya koloba lo bande konanga to finga ete eza dépression esala ye. Bata poto bandeko bana poto na place bo salisaka ye ka ba live na place bo benga ka ye bo salaka ba live bo memeno na minganga ko bo sunga no mwa mwasi oyo bo sunga no mwa mwasi atala bana na e please ada na bana 5 mama bana 5 o kufa ka likola bolingwa bote fela bote image on peut alingaka ndenge ni mwa mobali oyo akomisi mwa mwasi batu liboma boye makoko za mabe koketi koketi oza mabe upesi muninga vertige makoko to yo finga ye kaka zwa vie sala vie na yo vanda na otika ko sala bwe mais peut-être soka zo bina bwa zo filima zo bina bwe nde azo longola ba stress sans biso to yeba bo mona muta za stressé makasi bwe tala mawe na papa bana na ya liboso place aza ko seka tala basi nde bolinga komikitisa. Mwasi foza kama yele bandeko tango si oboti bana mobali o azo ya mibale il faut abala yo a honorer yo memi yo na mairie abali yo a honorer yo a proboti na mwana mobala bali na yo te yo zo décider kana botelo mwana pona peso mukanda po ba seki yo kokenda Kongo te uzo mosa ndeni ba raisonnement nini wana. Mobala bali yo te mobala memi yo na ndaku na ye te yenda ye kovanda na ndaku na yo ozotala ozomona no penza ke relation oyo ekofuta nango eloko te otala ozomona no ke fitire eza te me ka ndenge otala omona no fitire eza te me odeside na yo
kete comme bafingi yo bakamarade no baofinga yo kokenda ya Congo te poza na mukanda te tika na botelo mwana ozino pe zemi obotino pe mwana likona ngo poto zela so bota su mwana mibale yongo boza na ba famille te to basi apoto bomi mona kamena lobi basa poto en général te bokangela nga kanda te please na loba na ba omi to esala te boza na ba famille te encore bo sala mbongo bomi mona ka bino na bino moko ozi mobalo tsheno pe na ndaku na yo obandino pe kobota bana abali ne pe yo te osala mobala liboso mabe ale mabe koketa sali yo ndo ye nango na TV ndo ye nango na ba TikTok ndo ye nango na ba live te il faut assumer il faut sepela nango po yo sala koketi mabe il faut sepela nango sepela na mabe o muninga sali yo nyonso tosala na se futa makana se na mona ba live bato ba loba koketi pa koboya beauté image te oboya ete babanda 10 ans déjà na kisheri 10 ans oboya ete Ritski manga pa baboyi ye azoki mama mobala koche na ndako baboti mwana bavandi ba mokazi mobali yo lakse mobali baba olingi mobali o lakse nyonso mobala yebi ba point faible na mobala yebi ko kraka ya 100% mobala yebi ke 100 ye yo vivre te lelo ba oseka yo tango yo sa ba live tango yo sa ba video na ba kola move bozo bina kozo balu kozo bina kokete oseka yo kokete na mobile ni ba osale ba live ba olaksa ba alliance ba osala ba live ba opesa na ba bisou ba oseka yo eza pasi bandeko bablo mso totala yango ka te otala onka bwebo mona mwa mwaso toya to commenter ba video na ye toya to seka ye bien sûr bosunga ye bato balingaka Rita bosunga ye basi ya poto ba o baza ba proche na ye ba camarade na ye bosunga mwana mwasi oyo bandeko bosunga ye depression ezosala ye mabe bosunga ye ti mukomsu bokomona longoli bilamba ye kobinela biso bolumbu awa akoti eteko bandeko bosunga mwana mwasi oyo pardon basa poto bosunga ndeko na bino na place kata bilamba comme so bomona kati bilamba ye awa et puis akomosa ba live alobi ko mobali na liboso papa bana ya komo luka zongela ye aoye bata sala nini bomona teke moi mwasi o azo perdre bomona teke moi mwasi o a perdre akomi ko perdre bozo mona ngote et puis on le kina te le bike famille na ba yini oui c'est normal famille no ba yina yo uzana famille uzana bandeko uzana bayayo uzana baleki to ba muna bakamba boy eza soni babiloka boy eza soni ko muna bandeko na bino zo bina ka boy po mobala boye eza soni bandeko nanga eza vraiment makambo soni makambo o eza makambo soni na yebisi bino eza pasi bandeko tozwa mayele basi ya poto bozwa mayele bobalaka mibali ozwi mobali otie na ndaku no oyebi teke mobali ka na ndaku no wana abengaka mbanda ka na ndaku no wana asala baprojet obala mwasi ka peut-être kutu ka na mbongo na yo mobali osala elongo baprojet obala mwasi na mbongo na yo amekoma mibali baozwaka bino na valeur te mobali nyonso alingaka yenda dépenser pour na mwasi soki mwasi okomo dépenser pour na mobali yebake mobali azwa na valeur te mobali ana posa ye dépenser pour na yo yo komi ko dépensaka pour na ye yo komi ko dépensaka pour na ye kosombelaka ya bilamba mobali azomona kozo krake mingi azwa na valeur te likona opo ava na ndaku na yo akozwa na valeur moko te tala ndenga komi ko binaka ne kaka ko binaka na ye kaka eza makambo yaka mabe to osala yango ka to buka ka o to lona osalaki muninga mabe yo pe basali yo mabe na miniti okoketa vali na mobali na ye na miniti okoketa zomona bisengo na mobali na ye
Na minute coquette akokisi rêve na ye pour rêve na ye mingi peut ezala abala beauté image yango ndezala rêve na ye. Aliko nango boye ko finga coquette aza mukolo beauté image bongo Rita o aza na ye azomona na pas ambia kat. Ye kuta omuna aza mukolo kutusu ya coquette. So coquette ya mukolo na eseka coquette yebi komisala. Mama sokola makolo sokola maboko vie zo continuer. Tala mbanda bazwe liyo tali mbando alekinga na nitika nga pena misala. Na lekaye eno we osala ba dance molo kwa pululu ba blo molo kwa ba blo mo boete. Pepula makolo pepula maboko avançons vie eza bongo. Mibali basilite. Babiloko zo sala na internet ozo sopa yo. Bandeko bo sunga mo mwasi o s'il vous plaît la famille. Ba o balinga penza mo mwasi o bo sunga mo na mwasi oyo. Bo sunga ipo dépression oyo mabe na sepe nango te. Ba ebineli oyo ezo pesa pasi. Ezo pesa pasi ezo pesa soni penza. Bo sunga ye oza malamu mingi. Alors merci na bandeko nyonso batala biso. Bandeko nanga botaka ba j'aime na bino tozaka nango posa. Merci na bino nyonso obotala biso bo partager ba émission botaka ba j'aime et oza malamu mingi. Alors soko yebi rit mama soko za numéro na ye to yebi ndako na ye kende ko luka ye sunga ye bo meme na hôpital bo sunga ye ati ko sa ba bloc ozo sala o ezo sa bien te mobala boyi na yo alingyo lisute et sili nango la vie continue so mobala boyo aboyo. Avançons, tala lobby pepula makolo tala bana no soki 5 de jours komi na bango concentré na bana na yo et no yo bina na ba no ba comprendre que maman biso sur dépression pour beauté image aboya ki eza na makambo ya ka bien sûr beauté image ayebisi moi cité que ba boyani aboyi te bo comprendre ya za na pasi beauté image ayebisa ki te que ba boyi aboyi te que o directement ka boy na boyote ayebisi ka moi si que na voyager déplace akei moi ça mona ka mobala bali et ça la ka choc et ça choc makasi bosunga mona moi au please la famille merci beaucoup na batu nyonso o balanda biso so ezambala no ya liboso kande toloba bo s'abonner au s'abonner au commenter au liker et au sala malamu mingi bisous na bino nyonso bye.